Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonsoir, 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 bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Balandinion Soya BBC, Mpoi TV, bonsoir, bonjour, bon début à semaine, les lotos le 5 août, voilà. Et au dépend de la air, beaucoup yamba vidéo na biso, na bandaku na bino, na ba poste téléviseur na bino. Voilà. Kota aimer partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner et ça vraiment biso bien makasi. Famille libota shalom shalom, le péchalove bonjour Nabino et joyeux anniversaire na Irsil Péchanga Black Line Mobutu Moto Atikape hydroquinone na défaut. Voilà. La grande famille, je crois, bomoni titre, bomoni pe photo ya miniature. Na bidnon RATT, na meka kosa elango moi analyse muke. Là bomoni artiste na biso comédien na kombo ya Mao. Oyo aza ex azalaka ex ya dauphin artiste na biso Janify. Je crois biso nyonso tomoni déjà, bomoni déjà image, mais je vais juste partager na bino oyo ngai na moni na vidéo oyo. Voilà. Tomoni mwana na bango o babota abota na pauvre. Azwaki examen d'état, ceux qui na 60, ceux 70, ceux 60 combien de pourcentage. Tout le monde a qui déjà ba vidéo, denge ba ezala kaka, ba poudre et tout et tout. Nous autres suka ki wanate, ba kindaki pe susu wapi na kunda place ba kunda papa na e, akene ko sopa, akene ko sala ba cérémonie na zo sala ya poudre. Alors je sais pas, azaka kaye mon côté to mona ba to ebele ba o salango. Maintenant, moi, je me demande, Yako kende na kunda, ça honore ou ça n'honore pas? Yako kende na kunda, eza bien, to eza bien te. Yako kende na kunda, spirituellement, eza bien, to eza bien te. Physiquement, eza bien, to eza bien te. C'est juste une question. Toujours ça la analyse, hein? Bande que vous savez, même la Bible elle-même, elle nous dit, mon peuple périsse par manque de connaissances. Et surtout, les sous-souris de Bito Kena Muzindo, toza rappel plus ignorant na makambo ebele. Ndeko moko lobi Mao ndenge azawana mobali oyo akobala Mao. Il faut azala mobali moko apika makasi. Asuki wana te apesi exemple ya Mao na nani na manike. Ya koloba ke non, mibali na bango o bakobala. Parce que mibali o bazala na bango bakufa. Ba o bakoya. Ba na problème sérieux, il faut ba pika po ba comportement na bango eza propreté ya mutu moko bozaka na ye esila esimba te esila pe akufi mais olata e kaka. Je me demande bandeko, vous savez to ebité, c'est juste kaka eza réseaux sociaux ou encore eza Android oyo ekomi keno et loko muke soit disant boye boye ok na tombo. Je me demande, et ça juste une question de tozo sungana kaka, hein, parce que pour nangai, tant que chrétienne, non. Tant que chrétienne, non. Et moi je pense, Mao Ndengazawana Mao a déjà plus âgé. Je ne pense pas que notre kolobakeno Mao a ebinzela nzambete. Sûrement Mao a ebinzela nzambe, a ebinzela losambo. Est-ce que ça bien et loko oyo? Asali akumbali na mwana ake na eti na tombo papa na e asopi poudre et puis ayambani na mwana ba cérémonie na nyoso kaka basali wana toye ko condamner bango te balobi mon peuple périsse par manque de connaissances ou encore totale ignorance. Siko lorsque tu ressens la analyse boye bandeko eza bien te eza kaka Mao na mwana na ete baza ebele o ba osali lango.
La Bible nous dit qu'il n'y a pas de relation entre le mort et le vivant. Bandeko ka ndenge bomonaka cimetière, ka ndenge bomonaka place wana. Hey! Bandeko bokotaka na l'église ou encore na ba ministère à délivrance. Na ministère à délivrance. Bokobanga ta place, bokobanga ta soko za mutu moko boye, ozaka na bitambola tambola na bandako ya batu, ozala bilialia, ozala kaso pe ndenge ni na ba milliers ya batu. Soko oza na ministère à délivrance, tu vas vite comprendre mokili. Tu vas vite comprendre makambu o ezoleka na samoyo. Et tu vas te méfier na makambu ebele. Lorsque je dis qu'on a un ministère à délivrance, c'est-à-dire quoi? From day, à partir de là, il y a un ministère à délivrance. Beaucoup découvrir ma cambo belé. Est-ce que c'était important? Parce que yé moko mao, aloba ndenge depuis papa ngwa kenda na poto atika kotindi la mwana eloko moko te, atake cha $50 o ya sala yango te. Je ne bêtise pas les pauvres. Le problème est que no botika pe ape manakimia. Pourquoi bozo mwana obundani yo moko na mwana na yo? Mwana azui déjà azui diplôme. Kende na église. Kende zongisa matondi epa nzambe wana. Mais dommage ya komona mutu otiki église mais okende na tombeau. Mon peuple nzambe. Je sais il y a peut-être 2-3 personnes bako eh sali nini? Oui, et sali l'autre côté. Na ngai mutu a kokoma bongo na olobaki no oza mutu moko oza mutu milimo mabe. Pona mutu milimo mabe akolobeza normal, mais na mutu oyo aza spirituel, oyo ayebi réalité ya combat spirituel, aoloba non, N-O-N. Mao mama mukolo na ndenge keno ya koloba keno to petela o maboko o eleva o boko la mwana na o très bien. Na ba propre effort na yo bokoli mwana ti lelo mwana zui diplôme. Maman, il est important oh yo mona ki ezaki akokende na kunda. Tu es sûr? Tu es sûr? Ezaki ata akokende kokimela nzambe te oyo apesaki yo makasi. Oyo abane kosunga yo akeno ozwa ata quelque chose ofutela mwana na yo. Tala ndenge batu babungaka, tala ndenge batu bazanga bande ko ça fait mal. Non ba ina orata ngo te. Non, pas qu'il n'a raté en côté, il faut que analyse à 20 minutes. Femme seule. Au bundani po na mwana na yo. Et tu disais toujours tout le temps dans la émission na ezaka nzambe, nzamba sungaki, boye nzambe. Mais botala. Mwana ngo azui diplôme. Olo ke no robeta mabolongo no na église. Zongisa matondi, pesa sacrifice, action de grâce plutôt. Je dis Seigneur, merci. Merci parce que otika kingaite, ozaki nanga lelo mwana yeo ya sainini azui diplôme. Ezai pe na makasi nanga moko te. Nazaki mwasi ya liboko moko. Papa mwana zaki vivant mais asunganga te. Lelo mwana yeo azui diplôme na makasi ya nga moko ya loboko moko. Sous aide na yo nzambe nanga. Yango na yeko zongisa matondi epai na yo. Mais batu bakende na cimetière koki kozongisa matondi ne na cimetière na mutu asakufi. Vous êtes sûr? Bande koto ya kaka na ate mataki kitaki kuna oyoki kuna te bafingi kuna balobi boete. O epe ezali komoko photo sa elango analyse ya koloba keno batu ebele ba osale lango. Moi je me demande lorsque bandroid des alakate, to bando sa ba makambo te. Et moi je me rappelle lorsque tozaka bana mike place neti ba ya bakunda kuna eza place moko ya kende kaka ozomi kendele kaka boite eza place moko ya kobanga. Mais lelo comment on dirait so pe ndenge nini yango oyoki kaka posa koloba keno anniversaire na akufa mais tu prends le gâteau tu amènes ça là-bas. Anniversaire ce qui ya koko no ce qui ya maman na ce ya papa na yo yo wana tu te rends vite na cimetière. Bandeko nazana mingi ya ko révéler bino te mais o nga na oyebisa bino soki osambelaka na ministère à combat ministère à délivrance plutôt au salate loko te oko think même pas oko penser même pas ya koloba keno na kende kuna. Bandeko lorsque vous allez là-bas
est-ce que pour la ngana on dirait boyebi que non nzamba zalakate, c'est comme si pour vous Dieu n'existe pas. Mais lorsque bozo mona mutu akufi, automatiquement tu dois te dire que non, Dieu existe. Parce que ça phénomène moko boye o elekila ba tout yeba te. Na aja mao il fallait ça la ka babiloko azo sala. Na pesi na mwa mobali wa akomi alobi ke non mao mutu akobala ye, mobali kaka oya kobala ye apika. Bon, elle est capable ata ya koloba ke non nazo yeba te. Babiloko boyo ke no mobali akoya ko bimelo akomi ata mobali no abuto ozo yeba te. Bo kende ko kundola ba esprit kuna bozo yeba te. Obundani na mwana yo dès les bas âges. Nzamba sungi azui diplôme na ye. Yo yebi biloko kombi oke kotoka kuna na nzoto ba oke kotoka kuna. Encore oyebi biloko kombi kolata mwana na yo. Bino boyebi ne ba bengalaka esprit à cimetière. Ce que c'est telemelio awa. Famille yango kaka bino famille ya bajani kaka bino ba makambo ebima ebele ya famille ya bajani. Boki kotika molimo ya ndeko epema pe na kimia te. Et après, qu'est-ce que vous avez eu? Après, bozui nini? Misu kaka ya physique boye. Bino bomone ke no bosali eloko moko ya extra. Mais boyebi oyo botoki kuna. Kozana bayaya lokwa ba maoyo. Tant qu'on a oloba boye na se rappeler na ko se rappeler na aéroport ba film a tourner na aéroport tango ebembeyaka. Ko sauter ko baluka boye nini? La grande famille, boye me bo partager tozo solo la na biso. Tozo solo la. Makamno se saka te akobetela ngo maboko non. Eza akobetela ngo maboko te. Na ebité. Ce kana lobi mabe bandeko parce que ça fait très mal. Moi je ne peux pas exposer mon fils boye. Azala on a futur moulaï. Si peut le bito beta bordir effort nini yango pe papa ngo asala ki lorsqu'il était vivant. Pour la moi non. Si to bito tout abordir. Donc botali kaka vandi boye diplôme pas moi na zui diplôme papa donc mbala moko zui kaka idée ya koloba ke non to kende na cimetière. C'est grave, hein? Dans la grande famille, bon aimer beau partager, toujours solo. On a habité ceux qui n'a lobby ma bé bandiko. Moi, n'a na yo qui passe. Et ça kakaye mon côté, bah tu es belé ba au salango. Et ça nini matalana. Et ça nini Android. Na bakini na bino na bobe boleli ba embouteillage. Na bakini bozole la o embouteillage. Oh boy. Ils ont passé, hein? Ils ont vraiment passé la grande famille. Moi, na wana innocent batou. Hein? Aïe, ngek. Désolé pour ça, hein? Désolé penza bandeko. Mao, na oyeba te soki eza nini. Ye alobaki non azwa déjà mobali. O mobali yango kosunga mao te.
La grande famille, beau aimer, beau partager, tozo solo la kaka. Vidéo et sali tour na réseaux sociaux. Donc Android et comme ici Batou, on dirait donc na habité. Et si ici Batou somo. Olo me maman nata na église. Olo me mata mwana na église. Yo kende komema mwana na kunda. Na cimetière. Na olinga ta kotanga kata kombo wana te. Bah maman, please. Le temps est vraiment mauvais. Bolongola na babiloko aboye. Namonaki mwana moko. Ye pe azwaki examen d'état. Maman na ya tekaka makala. A quelle place maman na tekaka makala kuti maman na ye. Maman na zaki pasa finiki makala na ebite soki zaki ya bando bakanoka seso imbule konoka finika ne ezalaka na wenze. Alongoli eloko ba finika ki makala asopeli makala poudre. Comme pour dire que non, azui examen d'état, azui diplôme na mbongo wa makala. Et pesa ki sens. Diplôme d'état na Congo. Eza lokwa ba diplôme à kalaté. Ah oui, hein, tout à moi bordure moké. Hein. Diplôme ya kala ezalaki a ozwata 5 na 0 et c'est bon. Examen d'état ya lelo eza na valeur te. Diplôme à lelo pona nga. Donc et comme plus na ba sentiment moko boye. Ba année 1900 ba yaya na biso bazozwa ba examen d'état ba année 1900 nozota la boye ata 5 na 0 mais kombo ezala kaka na liste. Au Congo na minute tout est permis. Bon aimer beau partager bandeko. Bon aimer beau partager. Je sais que bakoyamba ye lokwa yendenge azalaka wana na chaîne na alikaka mingi na soki na Congo soki promo soki nini wana. Je crois koleka. Le fait parce que je vis aussi il y a beaucoup de gens au bakomi basali ba commentaires au ba sepeli nangote. Beaucoup de gens ba sepeli nangote, beaucoup de gens sont baza contre. Na Ajamao, je peux dire que non. C'est une femme chrétienne na Okioloba ou encore spirituelle. Elle ne pouvait pas. Et je ne pense pas que non. Ceux qui posent la père spirituelle, nous avons papa na yo, ya molimu. Papa na wa molimu akobetelo maboko bia kondimelo kwana. Bomone bo pesa ka pe ba pasteur musala. Yo moko ke ko kundola ba biloko noko na ba esprit na yo. Pona manque akoyoka. Après besoin ko pesa ba pasteur nani musala ya prière, ya ba prier la rabino. Bref, la grande famille net n'a pas nanga. N'a pas nanga, j'ai pas aimé. Aza ye moko te lokola ye aza mutu pa ye bani. Aza personne publique. Alors yango to sa yango pe analyse na ndenge moko ya oloba ke non, to généraliser. Amoni eloko moko te. Esengo bino boyoki ya yoki yango te. Donc eza nango ekeka wololo kaka bongo ekeka bongo. Donc yo beza ka juste matalana franchement. O penza matalana tout fait.
oyo eza vraiment matalana. D'accord, famille, vous aimez vous partager na tika na moi 5 minutes na nga na chité hein. Famille Libota, je crois que notre autres la film na biso hein. To bandaki lelo na film na biso, premier épisode de film na biso couple croisé. Je crois na autre conseil lango déjà analyse na celle cas moi briefing. Tous les belé wana na kota la film na biso ya couple croisé et ça vraiment bien. Pour nous soutenir artiste na biso belle vie. Alors, c'est au moins ça. Il y a juste à partager Nabino. Mao. Moi, j'ai eu examen d'état. Et j'ai 5 parents. Est-ce que c'était important? Il n'y a aucune place pour qu'il wana. Il y a aussi la cérémonie au basali wana. C'était important. So mona boza na église boye ba tuni mwana ka ba makambo moko ya bien teni ni boye délivrance comme ba prophétie comme kobima et jour tel okenda ka boye et sala ka boye otoka ka boye et sala ki boye et puis on a maman simbi mutu. Mon peuple périsse par manque de connaissances. Kotambola na ignorance eza mabe makasi. Donc c'est-à-dire que non mao ndenge aza wana jusqu'à présent zaka toujours na souci. Mais nga na yebi que non aza déjà na mobali na mwana moko babuta déjà non. Bongo te. Comment est-ce qu'azo parvenir ko tourner page te? Abundani na mwana na ye moko. Importance à kokene kuna bakendaki ezaki nini? Importance na ngoka kandenga na ninga na yeba ni nazo ninga na yeba importance eza nini? Parce que nga na yebi ndenge bakendaki kuna conséquence eza retombée eza nga na yebi. Conséquence wana encore retombée bo mona ngo lelo te lobi te un bon jour. Bande ko bo aimer bo partager na komi nanga ko chiter na tika nanga na 2 minutes nanga pour na zo vraiment bino tamula ite l'essentiel penza na lobby. L'essentiel vraiment na lobby. Moi je me suis imaginé Nathalie vidéo na bi ah na yebi ke no mao o yaza na mobali. C'est-à-dire que non alakaki mobali na lobby ke non na keno na mwana nanga oyo na tombo ya papa na ye akene kosopela ye poudre. Ezala ta mwana kinaki atakasi na ye moko na volonté na ye moko o accompagner Nzambi tata na mobali yango bozo vanda na ye soki azali mibali bakeseni walai mibali bakeseni bandeko za na ndenge ya mabete kongolo ko ya koloba yo jealousy eza pe question ya jalousie te eza question ya to raisonner le kwa bato. So totali ba ane o tozana ba android te makambo ezala te. Et puis na ba ane so totali place wana eza ba place o okena aka ngulu te. Mais lelo android lelo monde lelo ya réseaux sociaux zo kipé lisusu te place nyonso okota yo matalana na matalana. Matalana ne tombera jamais. Tina bakunda bo ke kosala ka toujours matalana. Ça fait mal parfois. Hein? Kito côté. Kito côté. Babima nike na mao. Bino mibalo ba obala bino mibali ba yana ba vi na bino ba pika. Baza vraiment fort. Po mibali na bino ba kufa batika bino na défaut moko yango te. Ah oui, hein, tolo ba na biso ka vérité hein.
naokeli na mwana mawa. Naokeli na mwana mawa innocent bato. Alors bref, c'était au moins ça la grande famille. Na komi na souka déjà, na chité, je crois na lobby, il y a important. Alors bah oh bah oza peut-être d'accord na mao, ndenge kendaki kuna, tant pis. Na ba OP baza d'accord nanga, merci beaucoup. Alors ba OP ba tutani na libaku, bodi mbisanga na sena nga ka musala. Na sena nga ka musala. Et je ne suis pas venu pour nous blesser. Dans les commentaires, j'ai vu beaucoup de gens qui ont dit non. Dans les commentaires, dans mon présentation, 90%, il y a les gens qui font des nangoté. Et pourquoi pas tout ça, il analyse. Et ça, c'est communauté congolaise, bandeko, bo veillez na ba vie na bino ya ba matala na oyo. Examen d'été, ils appellent soukatin, ils appellent fintin. Je vous aime, la grande famille. Tokutani, bisous. Ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.